maman Karine dans sa cop naï. Yo peut éviter ça la cop naï. Et puis on a déjà combo. Pourquoi toujours t'attacher à Karine? Nini oya bossa n'a pas Karine. Que tu as géré ce qui est abîmant mais c'est pas du type que tu n'as pas géré Alexis on peut kabon. Ah, c'est la vérité. Il y a ma camusous moi ouanga nango ezate hein. Ça n'est quoi? Ce qui n'a bien n'anga, ce qui n'a ouanga na ya ça n'a pas preuve à obimisate que et ça surtout le coup dans ouanga nanga facilement. Mais sur le bani comme tout na ma question, na comme ko hésiter, c'est que na ibi que ce qui na boy, mutena ko brandir ba preuve mo bonga na koya. Autant na le kisango ka bongo. Oyeba ngana za nani musala nange zani ni funa sale lango wapi parce soko yé na musala o ezali ayote mingi bando beti baku mingi ko bebisela baninga kop omoni mabe oyo sali ekolati sa corporation mobimba bazalaka miyibi bazalaka ba escroc moninga no ya collègue no ya boulot akoma na niveau asalela yo fille d'honneur na mariage. C'est très fort. C'est très fort. Il y a Ophélie Bolingoni yo azo porter pa na yo. Yango wana toke barape na babitumba mususu tokota babitumba batu mususu te. Ermo pe mutana bitumba po tikela buna ye moko. Ala kisa makasi ne na bitumba na ye. Na ebisio. Mutu mususu pe tina okotela ofuna tala mina muto tina okotele bo so yelo be yindelinga roya. Est-ce que roya? Et puis ça batu mususu bokoteli mais ce que yindela bando tuna bingam na benga bino bokotela nga bitumba. Ngala sina comme da répondre bon. Pour la témoignage, comme il est balé. Le bébé a 80 000, le comme il y a 4 000 $. Est-ce que Batango Bazoyo Kabaka Bazoba pour côté la rayo, mais Bavoka Oyo ko engagé bango pour ba samba pour nayo. Il est vrai qu'on est bon pour samba, mais na 4 sinaï. Ndeko ya Congo. Pona masolo ya culture ya Congo, kama masolo ya ndule ndenge ko tambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur Congo Victoria à travers votre émission Micro Libre avec la vôtre, Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la fille qui dérange. Je crois que quand on a eu la bande, vous avez vraiment plaisir de savoir que vous avez s'abonner massivement, vous avez aimé, vous avez partagé ma vidéo et on dit ça là qui n'a comprendre que vous avez famille là. En tout cas, merci beaucoup. Concernant les actualités au internet, enfin c'est un peu de parler avec un grand, hein, donc on va bien accueillir Gauthier Business, de savoir qu'il commence un peu d'épingler. Bah, sujet autre là, ah évidemment, tout le monde est sous escroquerie mon sous sur YouTube, tout le monde bah néné à part Noëlla Madinga, tout le monde sous que non néné il paraît que a escroqué les sous Ruth Beauté $4 000. Tout éviter, est-ce que vrai ou faux tout le monde et puis on va essayer un peu de parler par rapport à dossier, il y a tout le monde en parle, hein, le loboyer anniversaire, il y a grâce. Oh, le coup là-bas, on peut c'est important que le bélango parce que anniversaire, mais c'est comme si à isoler Baningo Baipola qui est un temps où faiblesse, les loboyer à isoler Bango, to le anniversaire, il y a Gabi, to le Bassigé, il y a Bogis Pompema, ou à cracher sur le Werason, to taper Makam, ou isoler entre la Claire, papa na moana, le lobe moana, à l'ongo, le coma, papa na réseaux sociaux, to batté. Est-ce que les amendements, qu'est-ce qui se passe entre couple et papa la maman la bango bon comprend que la poto le abonné to nango. Voilà, merci beaucoup à Gisolo qui est des caméras et merci beaucoup à Moïse le prof en montage et merci beaucoup à notre boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Donc, adossé à Maître Sengi, qui ngassane toujours depuis la Suisse. Merci Nayo. Mon vieux Yad Adi Mabi Mokolambé à Paris, mon Yaya. C'était Nayo. C'était encore une fois à Comité Clé na Hollande, de Maman Belgique 2, Maman Belgique 4. Merci Maman Béabanzou. Tout vous avez belé. C'est le temps de combattre l'alia. Mon vieux David de lutte de Karata. Mon vieux Blaise le Waba. Ok, Nanga Bongo. Voilà qui sont là. Fungolanga, Bamona, invité Nanga Oya Mokola. Pour ça, mon plaisir. Mon vieux, bonjour.
Bonjour la fille qui dérange, j'espère qu'on dérange un télélo. Quelle question qu'on dérange? On a déjà la fille qui dérange donc bon je n'ai que nous allons roter. Boni on santé non. N'a pas quelque chose exact mais. Tu n'as pas quand tu n'as santé bien bon yo. Ouais, ça va, on permet de faire ça Batumbote. On peut s'y mettre Jack Baraka depuis les États-Unis, on peut s'y mettre Guy Umberto Kabisi, Motema ya Godé le choix, on peut s'y Bambote. Kaba umbalé hein. On peut s'y Bambote. Voilà donc on a côté sur la bakina yambo parce que aux d'abord aux aînés tu réfléchis bien, tu parles bien. Dans mon que intéressé pour la parole à sujet autre que le lelo. La bande qui ont déjà la sommaire na ngato banda par rapport il y a dossier de déclaration néné. Tout comme on a déjà ça brûle et bande que voulait entrer na la madinga bambongo ba monter avec belé ba plus de $80,000 mais l'autre monde ni sous que non a escroqué Ruth Beauté. Il paraît parce que il paraît parce que j'ai pas vraiment assez de preuves, il paraît que a escroqué Ruth Beauté $4,000. Alors, le dossier on a escroquerie. Est-ce que Moutouana Kamora cause la peine cible ou la victime qui a yiba batango yiba bango bazalaka wapi to yiba bango to meka poko to fungola ngona. Non, pour dire tout simplement que Moutuna Musala nae. Ozo mona soko za na place eza ya yote ba mabe ne ko komela yo. Ozo mba fo yeba ngana za nani musala na ngezani ni funa sale lango wapi. Parce soko yé na musala o ezali ya yote mingi bano beti bato babaku mingi kobebisela baninga kop omoni mabe oyo osali ekolatisa corporation mobimba bazalaka miyibi bazalaka ba escroc ozomona nanya kosala biso lisusu confiance ozo comprendre place mabe ali yango wana ebonga atambala moko monsieur banoko mami balé misato babi déjà même bible le binini témoignage batumi balé ezara pratiquement vrai hein. Moi, je côté le suizate. Le la témoignage, j'ai combiné 6 000 balles. Le bezaki à $80,000, le comme il y a $4,000. Est-ce que batango bazoyo kabaka bazoba pour ba côté la rayo? Mais bavoka oyo ko engagé bango pour ba samba pona yo. Il est vrai qu'on est bon pour samba, mais na kati nae. Alors c'est poser des questions non? Mais pour ni kaka yé et puis na dossier monsieur de kaka ya escroquerie. Ezala kayo, oza victime toni. Les amis, tout le monde a question autour de ça. Donc c'est un peu compliqué. Moi je pense tout simplement ceux qui ont commis là, ils ont colobaqué place à la place na été. Donc place à de commerce au sala wana tika. Ah tika ils ont cop na été donc Simbi était doit tika changer cop. Voilà. Donc aza ba parvenir na ba cop. Na lingina sala logo la batutu alors que ça ya yoté. Et vous pas go c'est la paix ou ma victime. Mais ce que je sais, faire la preuve. En fait, normalement, ceux qui fondent Moutou, qui accusent Moutou, les bossons ont une présomption d'innocence. Vous avez dit que vous avez mon pao. Pourquoi? Parce que vous avez une quantité. Donc, on a une quantité de Kambouté, il faut les 13 fois 4. C'est une présomption d'innocence. Il y a un procureur qui est mais les 13 là. Donc, il y a une présomption d'innocence. Donc, il y a un autre temps où comment est-ce qu'on a une preuve? Moi je pense que bateau bazolo le bazar ba preuve na bango hein na bazolo bango pour rien te balo bakate pour ba salir mais balo ba makambo ba moni bango ba yebi moni madinga za quand même moto yo na presse na biso par rapport à boulot nae par rapport à renommée nae aza quand même na bani azana moi ba valeur moko boy je ne pense pas que koko c'est la ka moto pour salir via moto c'est un peu compliqué. Voilà donc on est à point de vue il y a Emoko donc Gauthier Business beaucoup qui m'a tout expliqué par rapport à dossier na total on a la musique pour photo vérifier on a souvent malam tout me taper que le bien anniversaire ya Gabi lelo yo à celle anniversaire naé à se décider qui a d'abord na orphelinat le choix déjà que ne côté la bano ba benga orphelin tant Emoko tala kango o sepela ki nango ou bien ka que non à salika de baninga suba comme ko sala Nicolo et pas la ndika le batu mingi batu ba osala batu ba osala ba combien de premier lien ngora ozomona ça va batu ba osala eza bien te eza mabete mais pour au même aucune côté la orphelin voilà na bisayo la fille qui dérange ma soeur blague à pas il faut avoir du cœur pour orphelin zanan orphelin lokola mutumu papa na ina na boaki azo reconnaître yete bon yo ndoko yo reconnaître papa na e paman maman na e abouaki yo ndoko yo ko embrasser pour yo zanan c'est-à-dire que pour les faire ko kini ko embrasser bana wana ko reconnaître bango ki baza pe na ba valeur ko tela pe ki lobby ba ko ki pe ko zala batu vous comprenez ko encourager bango nga na za Gabi na za célébrité lelo bino pe boko ki ko koma lokola ngai faut avoir ce cœur là vous comprenez faut avoir cet amour là donc Gabi quand ndenge na lobaka
Natanga na Bible na lingango mingi Jacques 1:27 babaka la vraie religion, la pure religion. L'Éternel Dieu nous dit ezali ko s'occuper na ba veuve na ba orphelin. Donc muto a sali bongo a sepelisi motema nzambe. Muto a sali bongo en tout cas na lola moi musique et beti po na tina nae. Donc c'est vraiment acte mongo ya ko encourager ezape na biso nyoso to tikali total la rapé nde bala bakabuta la rapé ba koto. Batala na ngambu na biso te mais batala na ngambu ya ba orphelin sika basé c'est vraiment bravo pour cause ape bongo wana. C'est une star non? C'est une célébrité bengi pe bato. Azape monte ba YouTube ba pomper pe sale mora danger ba commenter ba bi sale ezala ki po commenter les ali sale ezala ki danger. Tout le monde qui va champagne, tout le monde qui gagne donc fait na esimba qui mais a préféré o yazala ki nango akende comme on a pensé c'est aussi une façon pour dire ba na nyoso nzambo salelinga na no pesa inga action de grâce na ngai yangoyo voilà bravo à elle. Voilà la félicitations à Gabi. Présence ya ba comédien au bazaki na kati. C'est comme si les Ketchou de Moutou a salé anniversaire surprise. Batou sou abi si mais idée les Ketchou na alingaka alo ba pena nini na kosala atu parce que anniversaire les kan pe a salé belle vie anniversaire surprise té a salé ninga c'était pour ka osala ka choix ya Gabi. Avant anniversaire bon ngana ki nango bongo avant anniversaire comme on etanga mina ninga mabe moi trop du genre alinga bo malibala bato du genre à Salibou moi ma be moko bolo ba mingi na kombo na yi ozomona na vie ce qui m'a besoin luka potombola bolam c'est que il a compris azali kaka moi sage na ndenge nga alinga tombola ma atombola mabe atombola malamu sika mabe moko boyaki po epesa moni ke tango alobi boy ba mabe nyo soto manga malibala ya grâce alinga bo malibala moni ke limwe on le plus le lot par rapport à surprise à Sali Moninga et à Sali Angote na ndenge bato ba mona yi ce qui a poni Gabi d'abord et nous bazana ba signe le totem na ba signe pourquoi qui sont au mituna pourquoi a poni Gabi vous comprenez parce que Gabi aza o aza lelo moni ego eza surprise mo bo ego marquer le temps et puis eza une façon pe ya ko pesa sous valeur na Gabi moni na minute o Gabi to lingate na monde biso ba YouTube azolobama azotekama azapena produit oza vendable lelo na milieu so produire Gabi en tout cas on ça la fausse affaire tout ça la faire moi bien on sommes na ndenge zo kende boys donc avec donc c'est que tu es le quoi quelque part donc pour laver moi image tu ma beza ki pona aponi ka sala ngola mo ko bien fallait ko luka kombo mo ya makasi faut le ko mo ya makasi luki Gabriel et puis simi nango mais au sein lango déjà l'ingolo ba quelque part pe akanisa Gabriel pas ko kanisa pe la fille qui dérange et dépense ça la nyala nga pe na bete ba machine ko quelque temps 1500 hein. Oui, à dépenser c'est champagne bloqué mais là mi wana da dépense c'est par moi préparer qui ont à préparer qui ont depuis longtemps et puis ça kana ba tu peux pas soutenir na kaiti papa na Sophie qui pour pas tirer moi le beaucoup ande yo moni tendeka yo moni te que non ba soutenir ya FBT na 4 temeko zanga temeko eba ke kingani na tiaki ko c'est un peu compliqué mais na ebi en tout cas le rôle les ala qui surprise al pas ça na batu simanaï alinga za équipe bureau d'études ba benga bureau d'études abe po simba to sala ni simanga bon et simbi na ngo moni bon ko bimisa Gabriel moi ma mi sumuke na surprise wana en tout cas simba ki ba belle vue ba tonton pe ba Pierrot ba Maïcha donc c'était vraiment bien et puis après ba makambu ya Diana et Kabula qui mo ba artiste mais beaucoup de choses se sont dites autour ya makambu makambu ebele na komona quand même que les Ketchou a sangisi lisusu ba artiste o ba kabwana ki o ba balobana ki mabe o basalana ki ba voye so ba fingana ki komona ki a sangisi bango c'est vraiment eloko moko bien on peut ça passer ça que ce moko boye oyo aruna ayambaka les Ketchou atna les Ketchou a gérer ce qui est abimana mais c'est pas du type que les Ketchou tu l'as pas gérer Alexis on peut ka bon c'est la vérité ya ba makamususu mo wanga nango ezate hein c'est quoi ce qui n'a bien ngaka ce qui na wanga na ya sana ba preuve ko bimisa te ke eza surtout le kutana wanga na facilement mais sur le bani comme tout na ba question na komi ko hésiter c'est que na ebi ke ce qui na boy mutena ko brandir ba preuve mo bonga na koya otana le kisango ka bongo eza pe na ba question mususu ba beti bo mo tali ce qui na lobby oui ou non eza question piège te malam na le kisango kaka et le ki na ngo pe kaka menga mo na souffrir kaka non pe solo te mais na lo ba pe ka te po sa pe ka makambuka na YouTube pona alimenter te moni eza ya ko na ba no moni
Je m'en vais là, c'est pas nous pourquoi pour Natal Rayo. Au crier à l'actualité. Au crier à l'événement. Mon petit peu bazupé sujet à développer. Il y a des gens comme ça dans le COP, dans le monde, ils ont créé l'actualité. Ils ont créé événement. Ça n'est pas sujet à développer. Alors, mon émission, tant on a loba, j'ai mis ma qui côté business à loba ibo. J'ai moni au petit tout sujet à loba. Moni on a en tout cas pas comprendre nga dans ce plan na Karim. C'est une fille qui crée des événements. Au moins YouTube a bon. Faut que vous êtes capable de créer un événement. À Robert Belo on est à 23h, lobby na Tongo 900 toi 1 million de chaînes. 800 000 chaînes bazio. Barré bazio sujet. À créer actualité. Ba chaîne bazio ba lobby liango. Ce que biso doit créer actualité mbloni. Yango moninga na bobat balandanga na moi chaîne na kima ba côté wana moi na bona kima te mais na linga pena créer mo événement nanga ba sujet nanga esala ka moi bien. Voilà. Lelo boy soki ozandeko ndongo zabo tu as un ami oyo o soutenir na moment mususu oyo ya moi faiblesse o vana pena bota que chroniqueur o peut parler na epé on ko défendre mais au moni un retour aux yeux angoté ça dit tolo bela siko makambo etala ki tozomona na tonga mariage à grâce to mona nde bande kone ba yaki ba soutenir ki au moni pena que non ba sala que mariage à la réussite ba na coutumier ko ba na soki ni défiancé wana soki pe enterrement de jeune fille to bani on va tina souka ba so mettre majorette mais loko boy automoni lelo boy réaction ya grâce l'anniversaire ya loko esengo eza libala anniversaire ba maman moko joie o fa partager on na ba oya yo lingaka tomoni absence totale ya ba ninga oya ya lisano o ba linga ba lia ba mela mutamta ozo ba parler na point na ye seke aboyi na ye ko bengisa bango ba ozala kwa poa moko boy pa na ye ou a senti bolinga solo les sociétés vers bango. La question de mon muké, yo to moza analyse parce que bon passer la sous analyse. Bon pas vendre la sous la sujet, yo te vendre liango. Tant yo au tala qui bon absence ça va déconner. Au milieu la nini. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Oh, ya ça. Na bisa yo. Donc moi na muké to ali awa. Pourquoi biso to tangate? Premier za na biso ba te belé toujours nga ko tangate. Toujours nga ko yoka sagesse ya mukilité. Na mukili basi ba lobi na biso nyonso. Keba la reconnaissance n'est pas de ce monde. Tant ozo sala yeba ke bato sala ka bango nde ba ozom selo mabe so comme eza vraiment compliqué moi passi ozomona ndenge via lobaka moi na tangisi mukolo ya collation a changer ba parents ozomona po bana mai wana ko sala bango passi ba bitumbo babundi kena kana ba bitumba babundi muta ko mela yo aza muninga no ya collègue no ya boulot akoma na niveau asalela yo fille d'honneur na mariage. C'est très fort. C'est très fort. Il y a Ophélipe. Bolingoni yo azo porter pa na yo. Vous comprenez? Et comment si comme mukolo ya collation au changer ba parents. Et comment mukolo pena ya honneur ya esengo makasi parce que l'anniversaire en soi tu fais tarango avec les nôtres. Hein? Et tu fais ça avec les nôtres, les maoyanga. Hein, na bete la gâteau, no boya to kabulata gâteau d'anniversaire. On se retrouve autour d'une table autour de ce gâteau là, na ba oyo yaye. Si ko ba mona mukolo wana autour ya gâteau wana bango bazate. Nous mona que là ça vraiment que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Yango wana toke ba rapena ba bitumba musu to kota ba bitumba batu musute. Ermo pe mutana bitumba po tikela bunaye moko ala kisa makasi na bitumba nae. Na ebisio. Mutu mususu pe sinon côté là funa tala mina muto sinon côté le bo so yo be yindelinga roya est-ce que roya et puis ça batu mususu bo côté lié mais so ke yindela bando tuno bi ngam na benga bi no côté la ngabitumba ngala sinon comme da répondre bon ngam na senga bi no kotango vous comprenez c'est ça le monde mais na ba o wana ba bengse pe bango na ba anniversaire te likamute bakanga ka mutema bango pe ba le bi ba bengsa bi balé mbando ba boko kende ba so bi ke non ba bengsa ke bisu to ba ke so ko kende ba verser maka ebele. Mais mi balo ba keneki bazana ba raison bo ope ba boeki ko keneli raison pe bazana ngo pour na ndimite penza mutu to bundela ki bitumba bongo to côté la ki to sambwe ba fingi biso pe pona ye et comme mon anniversaire a benga biso to boya koya c'est qu'il y a un petit souci donc angui suro chez zangete donc bango kande ba koloba poni ba ko ba boya na bango ko kende mais eza bien te pèse impression à bien te ba bi bango loko la famille ba loko la une équipe mais de l'autre ba que déjà que bazali sont ensemble était bazali sont ensemble ba to que notre décoration au célébrer anniversaire à l'accepter na vraie face parce que a trahira déjà la baronne de bazara na Karine mais a comme pe mon lelo comme pe anniversaire total nae mais tout le monde peut l'anniversaire nae
invité qui Yvette Kalombo le cola invité pena d'honneur parce que nande bazala ko wana to monika Yvette nde azaki pour les que tu peux makamso lo sala kuna baya kité to monika Yvette azalaki mais lo mo expliquer ba na kata anniversaire wana comment se dit que non na mariage ya grâce komba Karine ezala ba kota Karine nakati anniversaire ya grâce to moni susu ye Yvette akomba suki non mutuka oh toute la Chine na maman na bango Karine mais oh na valeur Nandenge déjà bakotanga otu Yvette atanga maïle to zakanango pourquoi ne pas faire carrière na ye ko ça makamne mo be hormis kombo ya Karine ko bossa na Karine na vie ne ka existaka pourquoi asala ka makam fora tsaka komba Karine c'est quand ça dit que non ngai ne na sans Karine na zate exact souka na faiblesse maman na faiblesse au monde to aliboué je le dis encore une fois merci à Jerry Kamiende Mouta Simbi Singa micro na mama YouTube est-ce qu'on t'a l'émission je dis vraiment merci na lui Jerry Kamiende Kobetox ozomona mais tant wala Singa Musala mais nenge na okelelo je pense que na copie coller à Jerry Kamiende te ozo comprendre faut na bimisa tiko bongai batu balobela ngai faudrait pas que tant batu ba mona nga ba mona moko batanga Jerry Kobetox non faut na bimisa ki bongai ça c'est une faiblesse aux choses 8 ans on bosse au kabona na Karine aux choses 8 ans ngolo ba ke yé à kotala makate sans Karine ah bon donc yé sans Karine azé lo côté voilà selon yo voilà selon nga il faut accoler le konyo surtout ko sala na la Chine na Karine mais c'est une faiblesse parce que moi dans monde il y a des gens qui ne créent pas des événements il y a des gens qui ne créent pas des actualités basé la actualité moko muta créer événement il y a créé sujet à développer en okaka ozomona otoza vraiment limité ozomona soko bandi ko tala YouTube na tongo ba vidéo bandi ko to mona on fait pratiquement tous même chose toujours ça ba même sujet tout le même moko ozomona alors que ceux qui batu na batu ba komi ko créer ba événement nango ba komi ko créer ba actualité na bango et kozala bien maman Karine on sa cop na yo peut éviter ça la cop na et puis on a déjà combo pourquoi toujours t'attacher à Karine nini oya bossa na pas Karine ndenge waze comme alobaki seka bossa le logo pas Karine parce que faut tout na Karine ce que logo mo Yvette bossa na pas na aloba azongisa comme ça parce que Karine comme pena ko bete kara Karine ko sa na ye penza mais so ka sala ngabike ndena o sala be no sa ngona kopoza na batmo ba vandela nga ba lobilanga yango kati ce que logo abossa le mot pas Karine a réclamé nga bazongisa le sila mais nga na conseiller sœur na nga tout cas déjà combo nene natala kayo batu batala kayo batu balanda kayo sala makambu na yo sans ye je pense que vous allez kaka maïle pe ko le kapé Karine de mogolio mogoloba vous appelez maïle ngol mogole qui na maïle si ko la qui ça batu réellement qui na maïle ko le kayo je suis capable de créer une actualité je suis capable de créer des événements je suis capable de créer le romo pe mukili balandi balobeli yango ozomona eloko to senga la musala na biso yango wana tout ça la biso to eloko ndenge moko te ozo comprendre muna mutana ndenge na yo azana makambo ko finga azana makambo banalise azana makambo ya ko créer ba événement donc tout ça la bongo au monique bat ba sepela na biso mais s'il faut vraiment que kombo ya Karine kangamano na munoko lokola sonje kangami na munoko mutu là c'est vraiment compliqué c'est vraiment compliqué ouais ça quoi conseil au pesi ndeko na moi aussi conseil à za mutu a musala sala musala na bien en tout cas à développer. Yambaki hérité, c'était bien. Yambaki le phénomène Werason, c'était waouh. C'était waouh. Vous savez, Karine a sala ba direct nae, ba analyse ninga sala kawana. Yo kene ko komo louer ba ko louer wat o yambi wat o yambi wera lobio. Atape mo pa o yambi, odo kende. Pas yambi o jemima. Tinga ya manga to sola ni ngala ba star te. Pas ba star. Ya solo ala te oza star na mutu ba lobela na mukili vraiment ba motende et pour na ya mona ngana elote solo awani engagé ka mais en tout cas ayambi mutu ko iko ya maroko epe na asali balader amoni ba shege ake na rond point mboka na biso na makambo ba innovation mboka na biso na makambo ebele ya kolobela oso comprendre ba makambo ba famille na biso de ndenge zo panza na buko kolobela ngope batu balandi batali yo surtout que tu es un grand nom donc c'est un peu c'est bon c'est bon. Voilà donc merci beaucoup tout qui est déjà vers la fin de cette émission mais quand la YouTube to vani to la to la mukito moni émission ya frère Nabiso Noli Tamboulessage ayamba qui est Bogis Bopema alors le propos de Bogis est un peu direct OK Bogis na plateau ya poto ba yambié pa ya Noli alobi ke Werason aza moyibi wana Werason aza na mbongo ni ado devoir ye to yebité atekela ki Werason banzembo basali contrat ni na wera oyo komi le loka benga Werason moyibi to moni silence on dit comme si Krapi Roger Mouta loba
tout le monde Silas Sankara l'obité to éviter qu'est-ce qui se passe dans minute na wenge maison mère Sankara uta quand même koloba il y a 2 jours ou 3 jours na l'année Sankara loba ki yango mais premiers années no moni na mboka oyo toi na état de droit ozomona omoni bato ebele bazo profiter na libanda ya mboka pour faire n'importe quoi pour na kofinga bato alors que obi na mbona so ndenge comme lelo soko fingi mutu kosenga pardon na vidéo soko fingi mutu ba kofunda yo oke ko samba soko risque pété oke li avungule osomona bango loko baza libanda ils se permettent d'injurier bato facilement oso comprendre na lobi bokisi bopema alobaka bien ngana siblaki ninga alobaka na lanaki na mona kaza azana maile pesa maile bokisi bopema ozana ba droit na yo soki we ranson opesa ki enzem tango opesa ki enzem to banana no wana bosolola ki ndenge nini tango opesa ki we ranzembo bosolola ki ndenge nini est-ce que bosala ki papier qui vient na pesi yo nzembo yo il faut futa ngai tout ça là ninge zalaka acte de reconnaissance we rasignaki vous comprenez soki ezalité ninge balobaka nul tu sors de passer pas près turpitude donc bako yoka yote soki ko funa na juge oza mayele te comment yo zo pesa moto œuvre d'esprit ya mayele ya bwanya ozutana yo opese moto loko ya valeur oyo ko futo milele na milele sans que bosala na ba papier et lingo ba quelque part au kabela qui est vous comprenez au départ c'est ça contrat na bango na wo rezala kinini. Pourquoi il a attendu aujourd'hui pour na kolobela bisongo mais tant azo lobela ngo azo bimisa ba preuve mon côté kenze mbone zala ki yanga voilà mikana to sala ki na to sala na bato azo na ba quand même bazo baté vous comprenez ce ka zana ngamba ko sala te atika mais ce ka zana ba preuve na ye boki se popema bimisa la biso ba preuve voilà les papiers que j'ai signé avec Weranson le ko la respecta ki ba ninyote aza muyibi mais tant ozo finga mutu aza pa moi marié aza parent aza na batu na simana ye aza patron oyo engagé bato na société na ya futaka bango bato na pe pona Weranson ba futaka ba classe bana na bango na banda kuna bango ozo mona te ko zo créer ba problème na vie vous comprenez nga je pense que ça ka diffamation poti na zo landa boboyi popema abimiseli biso preuve te ya banzembo ya pesa wera bato mususu bazala ba parole ba pesa ba banzembo ba pesa bato mususu pe banzembo maintenant avant d'abi aloko na muto to sele ba papier te likamute kingaka mais c'est dit seulement que nga na pesa ba grand banzembo vous comprenez nzembo bango bokisi bopema est-ce que tiko za la musicien est-ce que tiki ko yemba tiko za la chanteur mais le kola zaka parler azaka muyembi asa ila biso banzembo siko ya kitoko we ko prouver biso réellement que il a ça la apesa ba wera banzembo to yebi na banzembo ne ba aima banzembo ka bien na pas JB hein quand on moment quoi tiaka JB pas JB malobi donc il est à travers papa baleki kofio aleki wera à travers ba toka ba JB mpela baleki wera son donc wera son nga dabongo na carrière ni ata na 5 nzembo te ya kitoko o pe to senga na ba fête donc nga dabongo aza moyibi te wera son aza bon problème tu as na 5 nzembo te mais au moins tu dis que Weranson a toni ça ba stade hein Weranson a na ba nzembo te to mona Weranson zo ki ba président bazo bengi na ba mboka na bango azo ki ne ko beta Weranson a na 5 nzembo te to mona Kofi Kuta reconnaître ngolo bi batu mbali batondi ça c'est nini Bercy ngai na wera asala beta de double zénith ozo mona beta ba parler de sport ozo mona au journal idée na combien de nzembo nga kamoli kam Johnny da kuma batu ba ne histoire Johnny Hallyday balobi a composant nzembo te nyoso bandaki ko yemba ba parole ba no komela mais il est ce qu'il est à l'équipe ba parole wana na succès l'équipe ba parole na grandeur so waza Johnny Hallyday bravo à toi nani bobokis bopema po za parole pe sa batu banzembo eza problème te mais batu wana lokola bango ndi baza ba star baza ba vedette et pe kisi bango te ko zala ko baza ilelo ngali kamuté wera azane na 5 nzembo te mais non tala wera makambo sali na habité à baza combien na mboka na biso depuis papa loi wendo ti le reste que baza 10 basali o wera basali et puis ti le ba wera baza ko zala kaka wera maison mère kufite wera zakaka o azali vous comprenez donc je pense que Bogi satika osala mamba osala wana ce qui problème est ali et puis lorsque tu es lésé basala kanini aucun dans l'état non ba danseuse avec kofita ba ngoni kofi mamba osala ke ba sepe na ngote ba funda ki kofi asa na mboka mundele wera kendaka na poto akene ko porter plainte a déposer plainte a porter plainte sina tiki perd plainte ne na tribunal mo kuna afundi wera mukolo wera ko yakuna bi wera uzana plainte moko awa yaka ko samba ole ayaka na ba monsieur anuli est-ce que tango aye na ngula réseaux sociaux est-ce que azui gain de cause est-ce que le jugement va katiam mais ce qu'on a réseaux sociaux c'est ce qu'on va katali kambu ya mutu te voilà ababaksa kara ba bebsara aweza bomat est-ce que bon tango asali bongo alinga tango asali bongo est-ce que wera kiti est-ce que wera limwe
est-ce que son yango elati wera nde ba question wera pe faka nsaye parce que kobenga mutu moyibi wera pa kinda la poto appela ba avocat la poto ba rola de la pepo eza injure wera za parent wana ce que tali ko wera pe rotala na funda etu na tika na ebité bon pour na so nesi ngap neti wera na tiki na ngaka pour na minute na minute ba wera pe bana besoin ba lobela bango ti kana ki moyibi de te na minute aza na actualité te so ba zotanga ta komone na nengora yango mais ba tutu ba biki wera ne moyibi te za ngam deke na nga bongo silence pèse la c'est air no bato balaka fort et l'homme le bien boya goté na kanga kengo olobi que to comme na mboka état de droit oh que non bakangi yo pour salisi basali so vidéo sengi pardon c'est que tango le bongo ozo ko se référer na ba vidéo oh to ça pour appeler la senga pardon pas comme tout monde open de ko na biso magali a sengi pardon pas grâce donc pour na omona ngoza bien idée wana donc kangsana donc biso na to salam salam mais to ko pe na niveau kangsana pe o salpe moninga pas senga pe pardon na biso ba o humilier ça bien c'est bien na sens na oh, na sens n'engina loba na bito na état de droit ce qui va salir mabe kende ko funda mais ce qu'on mabe zo komani merci ngo zo msengelo kwa mabe zo komani ni po na ke ko funda mutu natika l'état akata likambo monsieur comme ko ba l'état que non nga kana natiki na ngai mais on natika asala ka video asenga paro na kada ko humilier mutu eza nango normalité bien pesani tango ba sala bongo otikale ko zola ibeli gros bébé de la presse. Ah, il peut se couper ma cambo, non? Vous comprenez? Et vous avez fait erreur quelque part. Na humilié mutu pourquoi? Vous mona. Ba tozoe baté, on to sala lelo, le be ko yiko zongilanga. Sagesse na biso lo bani, soko zo tia boye, o ya munene zo zongila yo ha. To sala moi attention na likambo wana, ko linga ko sala ka toujours. Ma beso zala ni batu bazo créer té. Les gens veulent faire comme les autres. Ndenge o wana sengisaka, j'ai mis ma pardon émission moko boye. Na problème moko boye ngape fona sengise pardon mais non. Toko qui ne peut te fondre les caméras bon de connaître ça la cabongo pour balasima au finga ali sous-souté au tenir on peut te bomani pesi nango est-ce qu'il y a gabia 500 mutu pardon te assisa et si on ka boye mo abika na longoli nanga minga na sala kuna na moni batu ndenge ba fukama na moni ba parents ndenge ba bimisa ma misu moi j'étais là parmi ba trois o ba kota liboso nga na sala wana filu ba c'est comme na niveau ba kanga na téléphone nanga mais gabia sala ki ngote albika non da retirer nanga plainte Makalunga ya retiré ne ka plainte. Là ça dépasse comme au thème ya mutu. Et ça c'est dépend ya mutu ma mutu. Mutu so ça lika musala ngona conviction na yo. Ko sala te po batu ba otini. Te ninga za na sala ebo. Mais en soi ermo otira na conscience na yo moko. Na mutu wana mutu na sali ebongo. Bato ba kina bangoti. Siko yo est-ce que na buto rolala na conscience tranquille. C'est pas un souci. Et ça bien te ko 500 ba pardon na ba nini mais na lobika ande soko monique comme pena na niveau pena ke mutu me sukio funda na l'état ndakata likam na bino a ko yana ngona nini te po YouTube eza nango zuzi ya l'état te zuzi soki ya l'état kata ne pe likam te ko ala saka ko sambwa ko piquer ba crise et puis voilà tout ce qu'elle a sur la deux questions pour ton succès tout le monde ne connaît pas Pamela Shekola ba publier hein donc ba mutakaliser et pas il y a Mida ou Aza chroniqueuse la poto mais Mida qui est plus loin le lobo a bengi les belles filles lesbiennes a bengi Beckham si la belle lesbienne a bengi ya Gabi ba mama top ba lesbienne ba bakata donc bango na poto baza na monopole ya ko kolomaka moko o baza ba information vraie pour que wakanga bango te réaction à chaud par rapport à ça omoni na sepela nze mobo redia misayemba ngai na yaka awa na mputu kokolisa bongo nanga kozuwa mayele kotunga mboka ozo comprendre on dirait pas mongo za subongo te bato tebi ke mutu soki na poto akoma na longueur d'avance yango redia misa baki te atango akekuna bi poto za mboka oya kotonga dona na poto na kolisa bongo nanga nazwa mayele nazonga mboka na kende kotonga mais comme il est contraire on dirait soki mutu akena poto akeko mazoba nazoloba na yo ah bon nalobi na bango tuté moi ebele ba ko mo pesa biso impression wana ke ko koma na poto za ko koma neti zoba moko boye donc oza na capacité ko sala makambo yo eza nyonso zanga mutu na makolo ozo mona mutu pena sali video asa video la vidéo azo finga mobali yo bazalani na mbeto lungwa kuno ko lobana ngani ezaka mukelo kola muchopi yo penoza mobali yo po éjaculer fona sala bolimbisa nga eza ça fona sala obo ozo comprendre o bata poto to ebanga na ba makambo wana te ozo comprendre bata poto ebeke soki ba ye la kabiso ko tu connaissance ba ye la kabiso boji bazikuna ba yaka koto po batonga oyo bato ba ke oyo ba
ba mida o na ba essayer de pas na ma on a évité vraiment modèle bazo fingisa batu na poto et curieusement problème était curieusement batu baza kuna batu bango bakuta kuna bayi bango ki bato ba grandeur bakuta bango baza bato yo ya bato yo bakolisi bongo na bango ozo kompa bazo bunda baye na kini baya kotonga mboka bango te bakomisi kobetela ba ondre ba envoûter bango bango betela bango maboko ba mbale bango na kati ba bêtise te poto za na makambo wana te moi na so akena poto akomi na longueur d'avance par rapport à science par rapport à connaissance par rapport à moi mambo a bozui face pas facile te mais so ka sali musala ne bazo futai ozo comprendre moi ekomi ya kofinga ka oyo et puis basala tant basala ngona ba vidéo reste biso tozo télécharger ba vidéo na bango ba yeba ke un jour ata ndenge ni ba koyaka na mboka oyo ba kuta Belvia zo ki nazo zo aux États-Unis aki azongi bango nde bayaka te mala musuka kanenga zalio na même groupe nenga bala baka nini ba nini de Paris ba benga nini na ba province ba mboka na bango wana ba banlieue de Paris ba kenda kati ba saka ba place mo ba bata mavanda wana nanu kuta kinata vacances na Lyon te ozo mona mais Belvia aux États-Unis nazo yo finga mutu ya bongo ozo benge lesbienne ozo komba ça ne s'explique pas hein yo mutu bando vanda wana na banlieue ya Paris nanu kuto komate ozo comprendre na ba château rouge ba mona ko rarement donc on vend ka autour de la place au vandi wana il est vrai que place bango ba vandi mo makamutu ezali mais ba vacances yo kenda raté mais Belvia zo kene vacances azo zonga aux États-Unis ko ko okima akimi to ebiki affaire nazo sala na mboka ezo ko tsela ba mbongo zo futai parce que yo zo finga mutu ya bongo et puis est-ce que tango zo sala est-ce que mboka na biso na besoin makama bongo bazo linga ba te ya bisoni donc YouTube ezala ngo monde ba bêtise YouTube ezala ngo monde ya kofingana ya kobimisa ba mutakala ya batu ya kosala soki ba nyango est-ce que tu as besoin na et puis makamba ba mutakala wana ya ba inane ba non sala usoko otie nini mutakala ya muto moni peno jiba via mais le tsaka ba mutakala za kingani so ba kombe ba otala donc en fait le lot ba comme ina ba besoin ba mission o ne to salinga na obwe to analyser total ici moi boyebi moi maele na biso ya muke bien que nous avons des limites vous comprenez et ça ne sert pas et puis mida baza bande ko na yo lobby olingaka ko ya tu as la famille ici au monde bo ganga wana mboka na biso comme so fingi mutu ba memio na 4e rue wana sukaina sukaina za 4e rue mais boye baka ke ba vidéo na bino za télécharger un jour boko yaka na mboko mais ngana otoke na France to fingi bango te to kene to zongi mais bino soki boye na mboka o boza déjà na ba dossier bo buka na te bola na te ba vidéo na bo sala na ba YouTube rande kita to bika rande kita na kimukolo est-ce que bo yaka na mboko te boza na besoin ko na mboko te ba parents bo tsika bo bukuta na bango te on se comprend à nous dire aussi ce que vous donc c'est un peu compliqué plus loin que le bout de l'air ne ba succès à l'élo mais 10 ans après tu as besoin de mboka o a so manda ko tina mbongo ba ko tina lo mbongo ba ko mela yo mbongo ko le rapport yo moyen na kini ezate belle vie si la bisal bazo zela yo maman top ba grand so bien ba lesbienne maman top bazo zela yo awa lisanga ya ba artiste bazo zelo na mboko quand nous venons na poto vanda kali comme et puis poto pesa mboka mobeko si la pako ki na France aki funda ikuna oui on dit comme nazo lingande yango oso komba iloko bazo bossa na ngona ko kanzate le koza na France tu te permet de faire n'importe quoi si la cause ba vidéo na wana keka na France wana zana mukanda poso ba fundi okuna na silo zana mukanda te ozonga moko asenga ba pardon si la SBA wa bakangela chaîne oso comprendre de l'uni ba funda git pour bakangela chaîne asenga SB ba pardon to mona git donc makambozo sala wana ba ko télécharger ba jupe ba viba ba avocat partir la kuna ba fundio et créer le problème pour ni to sala musala donc pour faut ka to finga bat non moi je pense que tout ce que makamwana yango tozo telemela ba makambwana boya na TV et télévision ça la rappelle un monde paye information monde paye formation ozo ke na récolter ba nini na ngai na traiter yango et puis na diffuser non bango ba traiter ba information te bazwaka brits bongo ba boaki bongo pour dire que baza na formation te voilà to komi na suka dossier na lobaki oyo to ko sukisa ngo dossier papa na mwana to moni papa la biso moko mboka oyo azape
muto ayebani na katamboka oto ba musala sala raté parce que ce de musala sala raté on comprend oto muto tozo kolobila mais to moni mwana na ye asala musala moko pe ba comment pe reconnu ateri kombo na ye la simate ko papa na ye mais to moni lelo alongoli yango parce que aboyi ko accompagner papa na ye na ba na makamoko boy po na ya zo mona keno maka papa na sala ba vie oza ba soni to aki papa na ye soni ko posaka biloko moko alega ya papa pour protéger sa maman et comme si mwana lokola ba traiter comme si mwana comme un boule par rapport à dossier papa na mwana otoko mpe mwana nungu na mwa couple ngo pe koti eza siko simba te siko mwana la da position na ye ki nga za nga mama yo tika na ba buzoba na yo na ba honte na oza nango yo za nango tokolo ba ni papa na honore ton père et ta mère. Voilà. Quel que soit Oyo Zali, quelle que soit dimension Zoanango, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Bêtise ya papa nangai. Bamabe ya papa nangai. Et talinga été. Il est vrai que Koko Kolenga, parce que je porte le nom de mon père. Mais nga na ko défendre papa nangai ti na suka parce que lien ya makila po ekangisi nga na papa nanga papa wa pesinga vie. Ozo mona butu wana peut-être a mipima ki pongi po aluka nga na bomoi. Nga na ofute ni. Nga na se permettre na kota makambu ya bongo. Na se permettre mwana oya longoli kombo ya tata lobi na longoli kombo ya tata. Po to moni Instagram, to tanga so kombo batute. To moni Instagram a longoli kombo ya papa na ye. Vous comprenez? Il y a des manquements moko impossible. Bitumba ya papa na maman et permettre ngai mona na kota ngote. Na ko kota bitumba ya papa na maman te. Ba we ba nene ba ko arranger bango moko. To mona papa na maman kout bakaboni 5 ans après ba zongani. Vous comprenez? Et ça ba bêtise. Moi je dis seulement je condamne maman. Parce que maman dit que nga na yo po ya na mukizaki papa comme papa na yo. Likambu ya papa na maman mona koko tangote. Mais lorsque maman c'était, ngolo ba que moi on s'allant avec la bénédiction de sa mère. Vous comme na ebisio. Moi je te jure donc maman ça na sima likambu wana. Vous comprenez? Or maman fallait que kota atelemela mona na ye. Wana et surtout que papa na minute ozo passer ba moment moko difficile. Ou ezo senga que azala na soutien ya famille. Maman to mona nani président des États-Unis nani Bill Clinton ba fondé par rapport à comme ça secrétaire na wana to mona Hillary Clinton moi si na ndenge a soutenir mobile bien que c'était une bêtise bala ki satina bala ki ba sperme ya mokonzi ya mboka lokola l'homme le plus puissant de la terre bala sa sperme ne la ya moi si ya sega ba sperme ne yango et puis ba ke ba checker ba moni que ça pena ya ye mais mobile na moi si atika mobilité. Elle a soutenu son mari jusqu'à la fin. Vous comprenez? Mais quand on a soutenu dans le public, on a quatre ans, on a bébanate. Pourquoi tu as fait ça? On a fait ma chambre. Mais ce qui est dans le public, on a réalité. On a senti que y a un monde qui n'a pas passé quand même 2e mandat. Vous comprenez? Mais je pense que n'a habité, Ezaki poto. C'est-à-dire que maman zo me maman na na nzela ya malédiction. Or oyebi ke ndenge ya lona maman papa ko lobela pe mwana mabe ezui mwana et puis même succès mwana za na ngwana ekoya ode mwana makambo ya zui na age pas nango pese ma peka au perdre ce que zo sakana na papa na ye. Parole ya papa ne so papa na lobi mwana et puis tant abeta qui succès za na ngwana quelque part pe komba tate za na kati. Vous comprenez? Kombo ya papa na efungoleli pe quelques portes. Tokobo ya ngote. Kombo ya papa efungoleli mwana na quelques portes. Vous comprenez? Ce qui papa lobi ma belle couleur mwana na egozoyer. Donc akeba na makambazo sala wana akeba atika papa on a conseil atika papa ni na mama na ba bunda bitumba na bango. Ce qui pour une fois papa souhaitait maman joyeux anniversaire te. Est-ce qu'a ebi raison ni papa sali yango? Est-ce que banzembo papa sali ayembela maman? Banzembo yo papa ayembela mama to mama ko bosa no kana minute muke oui parce que pas bosa na ki pe papa pe mama pe leke belé ko bosa na mpeze belé makambu ya ba façon nga le 13 azo bula ko sala ngo ndenge nini donc carrière na ye azo tala boso na ke kuna so ba kanginga na osuka ndeni makambu ze belé a peut aussi oublier. Est-ce que ça vraiment une raison pour to komatina ba niveau wana? En tout cas, moi personnellement dans ce pays, je pense que moi, je suis Hollanda, je suis Hollanda, je suis Hollanda, je suis conseil. Ma bezalaka, bato balanda biso, bato bazapene pena biso, apesa biso conseil.
nasala babe nasala malamu ah osali bien mais en soi une conséquence ikolanda kaka o ezali kambu ya papa na mwana asa nango jeté ezali kambu ya bafani na été vous comprenez et puis pesi impression moko ya mabeza na famille moko ya la famille qui est famille moko ya kokufa vient na biso pe fatala ngo bien vous comprenez comment mwana oyo betela tolo bana mususu yo bwaka bango tika bango comment lokola ka ozabota bana misato alors kozana bango soki 16 to yebite vous comprenez mais mwana oyo betela tolo tala ninga zo zongela il faut se et faire réfléchir pe on la paix à bana la paix bana mususu voilà ozana no envie tala oya sale bongo après yo et kozala ningini soki de ton vivant mwana wana a récompensé au bongo et bongo après yo kozala ningini et ça déjà grave ozana oyo zali o batu ba yebi oyo zali asali a traiter au bongo et après toi et ozala nini et pour biso pe bana to osika la ningini voilà ce qui déjà ko tu yo ko tu papa ko azo reconnaître yote et bongo biso bandeko nae a reconnaître biso c'est un peu compliqué donc to peut si peu vieux pas me rendre ko réfléchir par rapport à famille nae parce que va pas se pesa biso ba oyo ata non pe famille ata apela une famille nae ata la famille nae. Voilà. Ok. Voilà, merci beaucoup. Hein. Donc, mon vieux Gauthier Business, comme nous sommes à Souka, au cours de par rapport à des passages, non, et puis s'il y a des remerciements à faire, on peut se faire un numéro à contact. Ceux qui ont des remarques, des conseils, en tout ça là, et les capailles, mon quoi. En tout cas, c'est pas une émission Lelo, c'est pas la donc on va questionner c'est trop professionnel. C'est vrai que au lobby singai. Et ça linga pina bien au lobby singa na pesika ka na sengi na bande ko nyon surtout. S'abonner bolaninga s'abonner na chaîne comment na chaîne Congo Victoria s'abonner na Congo Victoria comment na JB Kumaluta JB Kumaluta na pêche mbote belé s'abonner na chaîne oyo et puis moi je suis au plus de 143 90 352 68 65 bota bolananga pe na chaîne na zala kuna na pesi Calvin Ekosi mbote en tout cas na pesi ba mbote belé na pesi ndeto lo bakaka Nene Botaï Bambote. Na pesi Nene Botaï Bambote. Belé na pesi docteur José Makangila. Oh ya batu ya Solange Tchama na pesi Bambote. Et pesi na pesi le roi d'Afrique Serge Bingo Tona la reine Agathe Mbote Belé. Merci encore une fois. Voilà, merci Penayo. Non bengo non bengo parce qu'on a compris que maïe les arts babi maïe la maïe basala maïe les moko. Docteur Mozo réfléchit bien. Nga personne na longoli ba deli na en tout cas la réfléchir ça penza et na rappela mota maïe so pena longoli ba deli. Merci na cadre ya Marabiso et pesi fungola so porte pour que to koto vandara awa donc place nabiso pas Foulangenge donc Foulangenge merci parce que air tout à awa tout à penza très à l'aise hein? Donc merci notre engagement ibé le groupe de la poste congolais je crois que c'est peli na savoir il y a Vienanga Gauthier Business on appelle si botenaire Jerry Kobe Tox Jacob mon vieux donc on a vieux belé hormis mes délits na vieux hein? Merci beaucoup à Bissol qui était derrière cette caméra merci à Moïse le prof na montage merci beaucoup à notre boss JB Kumaluta le pétrolier de Dallas nabaki merci ça kata ba réseau donc nga oza cop nanga o musana nga somto rekwete nga na musana nga te lelo officiellement na Longwe Gauloise na komi Warriors on se retrouve prochainement au revoir bye bye ndeko ya Congo pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoba information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele. Hey, Yogania!